Mesdames, Messieurs, très chers internautes, amis de Kilongo TV, bonjour. Et bien voilà, on est là, donc on est dans ce centre médical de Kimbangu où nous sommes venus assister notre sœur, notre maman, cette artiste et comédienne qui est là à mes côtés, Maman Makila. Ça fait un temps que Maman Makila passe des moments très difficiles et elle est de temps en temps malade et Maman Makila avait piqué crise, elle avait fait cette crise, voilà, on appelle AVC, arrêt, comment on appelle ça encore? AVC, arrêt cardiovasculaire, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc elle est là à mes côtés, je pense que vous voyez, et elle dort souvent et s'assoit difficilement. Maman Makila, elle est là. Et elle est très malade et quelqu'un avait pensé faire un geste pour lui. Depuis les États-Unis, elle m'avait appelé, la dame m'avait appelé pour faire un geste à Maman Makila. Voilà pourquoi nous sommes venus l'assister. Maman Makila, bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Comme que papa nangai. Angola zamba zo salaka. Et Maman Makila au sali AVC à gauche depuis où il y a un changement zanango. Changement za côté à tension ekiti. Pona yake à tension za yake likolo makasi na 20 na ndambo, mais siko na komi na 13 na ndambo. Ekiti. Mais soyez mutazo bien l'attention. Nde na ebaka izaka ponga pe mama bela attention mingi izaka ifoza na régime alimentaire moko il faut lia biloko tamsu ezanga mungwa mafuta mingi te nebite osa ndenge nini nazo lia biloko ezanga mungwa mafuta mingi te mungwa moke bamususu biloko apio kaka ndenge wana Cha mungu ate mama msoza mpandi kombo nani mama kombo nanga mama Hélène uzande na mama Makila mama Makila za grande sœur nanga nga navandaka na Matadi babengaki ngai na ya na Lumbangu mpona ya kosunga ya nanga na pasi oyo akutani na yango natiki mpe ndako nanga na Matadi na ye kokima mpona kosunga ya na ngai. Mais dernièrement, na tendresse, apparemment, à centre médical, les agistes pour les soins moko, premiers soins. Ceux qui m'tabeli, moi, kokitsa fièvre, que ça, vous le temps, qui est dans l'hôpital à Mounene pour les soins appropriés. Mais ça fait presque 2 semaines en dame vous avez monté qui vous sont à Maman Makila. Nde ba possibilité yango. Possibilité, papa, na ndenge tozali. Possibilité zate ngai ko to batindaki transport ya kotinda po na koma pona kosunga grande sœur possibilité zate yango to vandi awa ifare ki to bima pe kamwa ya ko bima nano ezate azo so ata na libanda na ndenga za ya kolemba côté moko tanto na ba AVC côté gauche loboko na lokolo ka monoko eza nango bien ka bato bazoloba ke soki balandeli ye akokoma na ye mwa bien kolandela wana ezaka mbongo po muntu po asimba muntu na nzoto ikosenga kaka pesa mbongo yango pasi eza na biso toza na possibilité te possibilité exacte je pense qu'il est Maman Makila ndenge a expliqué kanaye Maman Makila artiste et comédienne oyo a sepelisa biso a jouer na film belé comme référence nazo ba film ya singa où ils a produit et pas ya Major Zolozolo Bisadidi et na pesi mbote bisika zali a jouer na film wana et ba producteur bozolanda biso tozo belela butupe moi tongo pourquoi ba producteur nyonso ba théâtre ba musique bosunga ba artiste et comédien bosunga Maman Makila longwana eta oyo alonga ta na difficulté oyo azana ngo awa ba mécène bino be bosungaka bosa geste ya malamu lokola ndeko oyo asali ya pardon pesanga enveloppe wana bosa lokola ndeko oyo asali mama na biso na bengaka ye boss lady aza parmi bandeko basungaka basutenaka Rabi Mavinga mama biso Nathalie asali geste moko ya malamu alobi te esunga mama ata na mwa kisi esunga mama ata na mwa mai ya komela nde atindi enveloppe oyo de comme quoi gagner les biso que ça la boué même quand bon on a enveloppe yango na memi
et toko pesa ngona mabuka maman Makila te soki koko dema possibilité kozala maman ndeko moko aza na États-Unis maman na biso Nathalie MK nga na bengaka ye boss lady yenda kanisa e jour ka mona ke passe na mutema birabi lobi na otinda quelque chose nde ya tindi quelque chose yango ya ngwana je pense bo tanga ngo mo to le ba monter na télé zate et lobi nini pona na papa mole bisika zali na peso ya ayoki na motema mpona ngai tokotamaki ebele mene soki totikali mibale boye eza pasi nzambe nde moto atindaka nzambe nde moto azwaka tozalaki na Kinshasa basi 4 mibale soki 3 soki 2 me mibale moko akenda atikali na mwa mobali moko na mwasi moko basi mibale bakenda ndenge totikali kaka boye moto tozalaka na ebandeli mpe suka te ebandeli na ngai na suka na ngai nde bino bato bozosunga ngai nzambe apambola bino maboko na bino ekauka te maboko na bino ebotaka mikolo nyonso bosunga mpe bamosusu oyo bakozala na mpasi lokola ngai napamboli bino mingi bino nyonso bana poto bobosana mama na bino te nakomi moto ya barégime nana moto akosunga ngai te tala mpasi naza nango makasi so possibilité moi il faut longa na hôpital okende ata na Ngalema oki ata na hôpital ya monene problème eza te bon soki ezwami na kokende na ngai. Je crois que vous voyez, maman Makila n'arrive pas vraiment à bien parler. Elle a mal, elle est en train de souffrir. Et voilà pourquoi. Et maman, par rapport à geste on de quoi sali au Kolobani. Nakumisi nzambe mingi. Nazongisi matonje pa nzambe. Pona kotala ndeko mwasi. Pona kosunga mama na ye na tango apasi. Oyo apesaka na loboko na ye jamais akoki kokakuka te oyo azosunga moto oyo aza na pasi nzambe akoki kokawusa ye te nzambe azongiselaka ye ebele nzambe mpe akobatela na libota na ye nzambe akobatela na libala na ye nzambe akobatela na bana na ye tozosenga kaka baoyo bayebi mama Makila bisika bazali ezala na mboka na biso Congo ezala na mboka poto basunga mama ndenga lobi na sena lobi déjà possibilité ezate toza na muntu te oyo azali kosunga biso mwa muke azali kosala bisika azali kosala na leta kakufa totikala ka ndenge totikala boy musala mipesaki ya théâtre ya koteka te ya kosala te ya théâtre nda mipesaki ndenge azali kokende kosala misala na ye banda na lilo oyo ba oyo nyonso asala na bango banda ne bandeli soki bazolanda biso basunga mama oyo bakanisa tala mukolo moko bavandaki esika moko basalaki musala oyo ezotanga lelo ke mama Makila asalaki théâtre nzambe akota kati na bango pe basunga ye ezala ye mokonzi na ye oyo basalaki na ye ndenga azolanda siatula ayebete pasi oyo babandaki na mama Makila ezala ba Mireille ezala ba Daji toyebi bandeli ya groupe ndenge bandaki bango nyonso ebandeli ya groupe wana ndenge bandaki na ndenge baya kopanzana nzamba akota kati na bango nzamba asalela moko na moko oyo akokanisa mama Makila na pasi pona tango oyo ndenge aza boye azotambola te simba telemisa vandisa tanto kote kovanda mwa muke ka ifo zonga lala tanto koloba na vanda na kiti olamusi ye avandi na kiti na sima olalisi nzamba sunga bango nzamba pambola mama bisika zali lipambola landa ye. Merci beaucoup nzamba pambola mama oyo sali geste oyo na bengaka ye boss lady nzamba pambola oyo Nathalie MK nzamba pambola Angel Kinkela pambola
ngalola wetu nzambe apambola bandeko nyonso basungaka fiston basende FB international agence assure nakanisi bongo papa nanga Dominique Kiele mwana musakata namoni mpe papa nanga Duval Kasongo balobi amuyaka ki se respect papa nanga Wechi Silvio Wechi yazane mungala bomongo esanga Silvio Wechi Losako merci epa na yo merci epa ya batu nyonso Christelle Kabango, merci vraiment pas battu sur basunga ravi ma vie ngabno benga na conseil le quoi José Delon ba artiste pe bona poto boko sa pe geste moko pona mama kila ekuza malamu mingi. Je ne pense pas qu'il y a situation ba comédien oyo masumu de vendazo chapeauté ba yebi ki mama kila azana condition oyo pour kuna pe élection salamaki mais c'est comme si glissement ka raison continuer na kuna. Merci à mingi pona bino nyonso bolandi biso lelo ezali bon ya bino émission kilongo oyo tuwa pito yaka pemena ba demini to kenda mona ba orphelin to kenda ba veuve to kenda mona ba malade ba na kokoso. Merci mingi pa ya koko dema oyo tango nyonso azo ofure moulin koko dema merci pa na yo. Mama makila aza malade ye bo mona na côté na ngai soki osali geste lokwa mama oyo asali za malamu mingi to sunga mama makila tosunga mama makila tozela te ngonge beta toyana ba fleur a minene tolata kitoko toyana mituka ya talo pona kolakisa ke biso nde tozana makoki mama makila yeyo asali AVC mupanzi ya gauche ndenge tendance alobaki AVC na ye ekobika soki balandeli ka kiné ya bien balandeli soin ya bien AVC ya mama makila ekosila na yango bino bata ba moyen bino be bosunga ba artiste ba comédien ba musicien tout sunga mama kila to memena na hôpital moko eza approprié pour avoir soin moko approprié lokwa na ngalema lokola na clinique universitaire lokola na ba hôpitaux o minene parce que waza juste na centre de santé o ya coin bisika yaki kozwa soin nde bazolandela kaka mais espérons que nzambe osa quelque chose nzambe o ya biso Yesu Christ wa Nazareth a simba mama makila pe abikisa merci koko de matokutani ba sima.